tokota na kati tokanga ba portable na biso totia makanisi na biso oyo esika po ete toyoka oyo Nzambe abongiseli biso na mokolo mwa lelo. Tosengi na tata to mama oyo azali na programme aleka liboso po ete apesa biso nzembo ya bato banso. Ukantila mukimwana kyami silwanza silwanza ukantila mukimwana kyami tela mese sakya munzanza silwanza ukantila mukimwana kyami tela mese sakya munzanza tusagila sakya nzambi mukeleka tusagila sakya nzambi mukeleka enza ya vimba bangitwa fuluka tusagila sakya nzambi mukeleka tusadila sakya nzambi mukeleka enza ya vimba mbangitwa fuluka. Misaka mbule Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe tata mulimo musango. Papa simoki mbamukia bale tobeleli yo papa oyo ozali Nzambe. Merci papa na grâce oyo osali biso na mokolo mwa lelo. Nana yebaka mokolo lelo papa mingi tozalaki na bakolobi bakomaki te. Elakisite ke biso beleli bango na yasoni papa toyosena ntango oyo lelo ezali mokolo oyo opemaki apres travail pendant 6 jours. Opemaki papa opesi biso yango po te toka kozongisi na yo ya motokeni. Yango papa lelo ezali mokolo eyenga mokolo oyo okubisaki bandako Nzambe esefumamaki bandatongo papa olingi basi bakomi bamosusu bazali na nzela papa bazali koya na biloko ezangi biso na matoyi yango tosengi mpano papa tike toyokomisa bango na kimia po te tokoka kosangana na bango elongo tokomisa yo biso tokoti na esika oyo papa poso mobimba totamboli ndenge esepelisi yo te yango papa toye tofukami liboso na yo papa mpona kosenga bolimbisi kolo na bolimbisi limbisa biso papa kimia na yo tosengi papa na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu tozwa mokanda na Nzambe po ete tokoka bongo kotanga oyo ebongisami mpo mokolo mwa lelo. Tokotanga bongo na Psaume 15, 1 à 5. 15, 1 à 5. Ce qui aujourd'hui, nous va dire kotanga na kombo ya l'Éternel qui se déroulera dans ta danse. Il demeurera sur ta montagne sainte. C'est lui qui marche dans l'intégrité. Et il ne jette point nos progrès sur son prochain. Il regarde avec
Bukisa biso atandele na kombo na yo tokolonga Olingo Wayo tosengi yokolo Bibisa biso tozala na kimia Yomoko kololo bakeke soki eloko ezali Osengala mabonde ni bokozua Ata tojali na masumu tata limbisa biso Weke tosala mosala mayo kinosuka Olingo kwayo tosengi yokolo Limbisa biso tojala na kinya Yomoko kololo bakete soki eloko ezali Osengana mabonde ni bokozua Ata tojali na masumu tata limbisa biso Weke tosala mosala mayo kinosuka Olingo kwayo tosengi yokolo Limbisa biso tojala na kinya Yomoko kololo bakete soki eloko ezali Osengana mabonde ni bokozua Ata tojali na masumu tata limbisa biso Weke tosala mosala mayo kinosuka Makila mange masopanaki Pona kobikisa mokilo yo Mabota maso masakana Maso sima ya mokonzi Makila mange masopanaki Pona kobikisa mokilo yo Mabota maso masakana Maso sima ya mokonzi Linga ye Tosa ye Nami beko pe bolingo Namuzazo akotinda Biso tokolonge tumboyo Linga ye Tosa ye Nami beko pe bolingo Namuzazo akotinda Biso tokolonge
mokanda ya Deutéronome 5, 1 à 21. Deutéronome 5, 1 à 21. Etangelo ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. We
Papa, c'est moi qui m'en kangani. Papa, c'est moi qui m'en kangani. Papa, c'est moi qui m'en kangani. Dieu le Saint-Esprit. Papa, en cet instant, nous venons à toi, nous te disons merci. Merci, Papa, car tu as été avec nous depuis le dimanche dernier, Papa, jusqu'à cet instant. Tu nous as bénis, tu nous as protégés, tu nous as donné le souffle de vie, Papa, merci. Car tant été rappelé auprès de toi, tu es rentré dans des hôpitaux, et tu as permis que nous puissions être tous ici en bonne santé, Papa, merci. Papa, en cet instant, nous venons à toi, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous avons pu commettre en actes, en paroles et en pensées depuis le dimanche dernier jusqu'à cet instant. Papa, à travers toi, nous demandons pardon à toutes les personnes que nous avons pu offenser, tant dans nos actes que dans nos paroles, sans en avoir conscience. Papa, puisses-tu ouvrir leur cœur afin qu'elles puissent nous pardonner. Puisses-tu également ouvrir notre... Papa, tout d'abord, nous vous demandons pardon pour tous les péchés que nous avons pu faire, Papa, du début de cette semaine à ce jour. Vous nous avez donné le souffle de vie, Papa. Car, Papa, le souffle de vie n'est pas une chose gratuite. C'est vous qui le donnez, c'est vous qui décidez, Papa, qui meurt et qui vit au début de chaque journée. Encore une fois, merci, Papa, de nous avoir permis de venir ici assister au culte. Papa, Simon qui manque un ami, je vous demande tout d'abord la santé pour vous. Que votre règne vienne, que votre volonté se fasse sur cette terre comme au ciel. Papa, je vous demande d'être avec l'ensemble de vos fidèles dans les quatre coins du monde. Je vous demande de chasser Satan, Papa, partout où il se trouve, que ce soit dans la cité sainte de Quimbac, que ce soit dans notre paroisse, ou
ou dans tous les lieux de culte, papa, du monde entier. Papa, j'ai été désigné pour prier pour les jeunes et pour les papas. Je ne suis pas digne. Papa, je vous demande d'être avec l'ensemble d'entre nous. Na Kongo ya tata mwana ape tata Molimo Santu. Papa Simokimba Mokianga Nzambe tofuka liboso na yo ya liboso papa tosengi bolimbisi. Papa zwa na yo lokumu pamba te yo bongi na lokumu. Moko te kati na biso ayebaki tokokoma na mokolo mwa lelo kasi yo oyebaki. Okomisi biso na mokolo oyo mwa lelo papa topesi merci. Papa oyoki kolera biso na banzembo jeune asengi papa asengi mpe ngai mpe lisusu nazali kosukisa na nzembo ya liboso tozali kaka kolela epai na yo ete okwa koyoka mabondeli na biso. Na nzembo ya mibale balobi na biso Yesu mwana ya Davidi lisolo ya mutu akufa misu azali kobelela Nkolo Yesu ete amonisa ye. Nkolo Yesu yo monisaki ye. Na nzembo ya misato balobi na biso to batuni biso mutuna to totuni yo mutuna eske papa mboka ya sika ezali kaka mosika Nzambe na biso. Yo lobi na biso kobondela to koyemba ezali droit oyo tokolelaka epai ya yo tata Nzambe Nkolo Yesu mpe tata Molimo Mosantu. Na yango wana papa ndenge tokuti koloba oyoki banzembo oyoki mabondeli na biso. Nzambe na biso salisa biso na bapasi nyonso tozali na yango na kombo na bino basato tata mwana mpe tata Molimo Mosantu. Amen. Na partie oyo tolobi ya bénédiction des enfants. ya musima mwana kuka sala yomo ko yo pambola ni mungu na yewe kamba biso na ibandi pelo suka na kumora tutama tutama ensemble. Amen. Écoutons la parole du Seigneur. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu, l'Éternel un, qui aimera ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vous a été donné par lui. En conséquence, vous avez l'obligation pleinement de les conduire à Dieu par son Fils, Jésus-Christ, en fait qu'il est la vie éternelle. Et les veiller dans l'amour, en étant pour lui des exemples par des actes des votre vie, qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de les faire ainsi? Par la puissance de Dieu le Père, ainsi que le Saint-Esprit, vous acceptez que vous aviez élevé cet enfant selon la volonté du Seigneur et que vous alliez changer votre comportement et vos habitudes pour qu'il grandisse dans la bonne foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Dans ta connaissance et qu'il soit toujours l'imitateur et le disciple de Christ. Seigneur, exauce notre prière pour ces petits enfants et leurs parents. Protège-les de tout mal. Garde-les dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-les à Christ, ton Fils bien-aimé. Réserve dans ton céleste royaume une place pour chacun d'eux.
Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et du Père et la communion du Saint-Esprit soient ajoutées de nous au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci encore une fois pour plus la chance pour une institution que nous allons donc pour les aliments que nous avons pour les amis sabbat donc pour l'autre réception il a été de police à Pomonayo de matin à montagne d'ailleurs à Boulé et nous avons combattu contre notre papa c'est le bon Nassani on va essayer avec la mission merci et bien les bazouis la merci et bien les bêtes nous étaient combattus nos amis kasi papa musala na yo c'est mbongo yango pambola biso bana na yo pote tozwa tosala musala na yo tata silona masilo batamboli pa bana na yo pona kolombe ya ko ya solo papa mbongo yo musala misala na yo tika yeto pambola yango pambola biso pambola pe papa na masilo basali musala poyo pote tozala makasi ya musala yo musala na yo bolingo na yeka biso ne bande kisuka na koma kama na tamoli musantu amen. Tukotanga bongo kuna mbala ya misato tukotanga
3 nzela moko kaka ya 16. Jean 3 nzela moko ya 16. Mokanda ya mibale tokotanga mpona mbala misato ezali Marc. Évangile selon Marc 1 nzela moko kaka ya 15. Marc 1 nzela moko ya 15. Tozali kosiplie tata Nzambe ngai na yo oyo tokoyembaka oyo tozali kati na bagroupe oyo tokoyembaka toyeba ete tozali kosiplie tata Nzambe. Même soki ozali na groupe te, mais lingomba na biso ezali tellement riche na oyo etali banzembo tokoyembaka banzembo ya bato nyonso esengeli na biso tokokaka bongo kokanga nzembo pamba te tozali kosiplie tata Nzambe mawa na ye. Kasi nzembo oyo toyembi lelo Psaume 15 ezali mituna David azalaki kosepose. Azalaki kosepose epai ya tata Nzambe. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente. Tokoloba ete wana ezalaki mpona bato ya kala. Kasi lelo oyo ngai na yo tobungi te soki tovandi kati na oyo esika pamba te tozali na Nzambe na biso. Tolongola David totia na place ya David totia ngai na yo kimbangiste. Totuna question wana oyo David atunaki. Nani akovanda na hema na Yahweh? Nani akovanda na mboka ya bule? Mituna yo moko. Eske nazali kotambola ndenge tata Nzambe azali kosenga? Eske nakotongaka te? Eske nakopesaka mosolo na ngai na intérêt te? Eske nakolingaka baninga na ngai? Motuna epesameli ngai na yo. Question okotuna moninga na yo lelo, nani akovanda na mboka ya bule? Tango tuni question wana banda kosala examen de conscience. Nini oyo Nzambe akolingaka? Na nzembo wana na suka na yango tata Nzambe apesi réponse. C'est lui qui conduit ainsi. Moto oyo akotambolaka ndenge tata Nzambe alingi akokweyaka te. C'est lui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Totala ngai na yo maye oyo tata Nzambe azali kosenga biso ezali se botosi mibeko. Bana Israel kwete bakoka kokoma na mokili ya elaka batangelaki bango mibeko ya mwana kotamaka Exode to mpe Deutéronome. Na mokolo lelo biso tozwi mokanda ya Deutéronome. Mibeko na biso tozwi yango na Deutéronome. Batangelaki bana Israel mokanda na Exode kwete bakota na mboka ya elaka. Kasi lokola bazalaki na botosi te atosaki
soki tozali kotosa oyo société ezali kopesa biso boni boni tokokanga motema mpona kotosa likambo mobeko na Yawe. Pamba te soki yo tosi mibeko, soki ngai na tosi mibeko, yango wana nde kovandisa biso na ema na ye. Tokozala penepene na ye soki totosi mibeko. Mais soki totosi te, eza na biso passe. Intégrer kati na liloba na ye, liloba ya Nzambe ezali mobeko. Est-ce que tozali na l'intégration wana pour ete tozwa vie éternelle, pour ete tozwa lobiko esengeli na biso tosintégrer totosa mibeko ndenge bazali kopesela biso yango. Tongo midi pokwa mokolo na mokolo bazali kotangela biso mobeko. Monene ya mokanda oyo ezali kaka na makambo mibale. Tika mabe sala malamu. Tolonga na bafitilité oyo tozali nango nga na kosala te pourquoi parce que eza ye. Ngai lokola basali ngai boye ngai te. Ngai ezaka pasi balamba yango te na feti. Tomitia kati na mobeko. Soki tomitie kati na mobeko okomona ete okozala moto na valeur. Tata Nzambe akosala kati na yo. Tata Nzambe akopesa yo oyo nyonso ozali nango posa. Pamba te ozali kotosa ye. Tozala na bolingo ya kotosa mibeko. Tolinga Nzambe, tolinga makambo ya Nzambe. Pamba te toyaka kati na oyo esika po ete tokoka bongo koyoka liloba na Nzambe tokoka kosalela ye po ete mokolo mwa suka tokoka kozwa bongo lifuti. Toyaka kaka te po toya kotalisaka bilongi na biso to mpe tokoka bongo. Alobi bisengo oyo ngai nalakeli bango soki bazali na bolingo te bakomona yango te. Yango wana totangaki na mokanda oyo ya Jean 3:16. Na bolingo Tata Nzambe apesi mwana na ye moko kaka moko, fils unique. Mwana na ye moko kaka Yesu Masiya ye akufelaki biso na ekuluzu. Batata, bamama, tala bolingo ya Tata Nzambe. Nani oyo kati na biso mwana moko kaka oza na ye? Oyebisa ete yo kokende kokufela bongo batu masumu ya batu mususu me ye akufi na yango. Yesu Masiya akufaki. Yesu Masiya anyokwamaki. Yesu Masiya babakaki ye na ekuluzu mpona ngai na yo. Lelo oyo na ntango wana ezalaki mpona bato ya kala. Kasi lelo oyo ngai na yo kimbangise bapapa baye. Papa Simon Kimbangu amoni pasi mpona ngai na yo. Papa Simon Kimbangu ayaki kosala commerce te, me ayaki mpona kobikisa loposo mwindo. Ayaki mpona ngai na yo. Meme oyo ebunga atali na mokili elaka race nyonso ezalaki na yango, kasi loposo mwindo oyo ya Yemei ezalaki te. Yango wana Papa Simon Kimbangu ayaki. Tala pasi oyo ya monaki. Ye ateyaki mabe te, ateyaki kaka malamu. Totika mabe tosala malamu.
ye azalaki kopesa biso kaka liloba na Nzambe po ete tokoka bongo kosepela. Tala pasi bakoko na biso bamoni bakangamaki bamemi bango bisika oyo babotama te, bisika oyo bandeko bazali te po ete tokoka kozwa lingomba oyo tokotelemaka awa abala nkole. Eske tomona pasi oyo batata na biso bamona? Eske tozali komona pasi oyo papa Simoki Mbangu amona? Tomoni pasi oyo batata na biso misatu bamona? Papa Simoki Mbangu yebe na tour na ye apesi mwana na ye moko, mwana nsuka. Botama mwana suka oyeba elengi nini ezalaka na mwana suka. Bayaya bakopesa yo oyo nyonso esengeli a mwana biso ya suka. Me papa Simoki Mbangu atalaki wana te, alobi diangenda mwana ngai okokende kotala yaya na yo na chela. Okende te okokufa. Mukanda ya Jean elobi na biso, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Papa Simoki Mbangu ndenge alingaki bato na ye, mokili na ye, apesi mwana na ye papa diangenda kuntima wete akufa pona ngai na yo. Tala pasi okende te okokufa. Nani akondima pasi ya modèle wana? Nani akondima sacrifice ya modèle wana? Ngai na yo soki balobi to ya répétition, lelo na yaki lobi samedi wana moyen te. Pourquoi? Parce que la difficulté, les temps sont durs. Dans les Kambatata Nzambe, les temps sont durs et ça l'a raté. Nathan, il n'y a pas sindé, la pessimiste Moussala, tout ça là, yango. Parce que, oh, biso tozali comme on a lelo, papa Diangenda, na bande kone ba monaki yango kasi pona tozwa lobiko pote akoka kobikisa biso pote tokoka kozala bongo na mboka elaka. Papa Simoki Mbangu alobi na ye okende te okokufa. Kasi ye akendeki atosaki tata na ye akendeki. Ngai na yo to se poser ba question. Soki batuni, soki basengi biso na ba groupe na biso bekateli, soki basengi biso toyaka soirée, soki basengi biso toyaka ndaka Nzambe atongo, est-ce que tokotosaka? Papa Diangenda batie une épreuve, tata na ye moko me atie une épreuve. Diangenda okende te okokufa. Ngai na yo soki toyoki bongo na yebite soki tokozaila ndenge nini, me ye akendeki amikomelaki mpe ya ndeko na ye te asali accident na baye oyo bazalaki kati na motuka wana bakufaki bango nyonso. Kasi bolingo ya tata Nzambe, tata na ye aye kolamusa ye. Diangenda kende kolamusa bandeko na yo oyo bozalaki na bango mutuka moko. Moto wana azali nani? Moto oyo azokozwa charge ya biso nyonso azali nani? Telegram ekendeki, papa kulutu lera yoki sango wana pasi na ye bandaki lera wana.
Banvola misato basi sacrifiaki ngai na yo sacrifice ni to sala rapona likamba tata Nzambe. Basengi biso ka totosa. Est-ce que totosa? Batata la biso bakangamaki banyokwamaki. Oyo ezali ke bazalaki famille ya papa Simon Kimbangu te. Parce que na bana nkole bikolo nyonso ezali partout bato bakangamaki. Ngai na yo tofani a sacrifice ni to salaka pona likamba tata Nzambe. Papa jangenda sali sacrifice to yoki yango na nzembo ya koreki oya mibale. Tata atika ngai na kende kwete na te ya lisusu bango. Boni soki papa Simon Kimbangu kianga nazali koloba tozali kotosa te. Pour bango baso sala sacrifice pour na biso. Papa jangenda lobi ezali nango facile ba pesi biso ba question mais ba réponse pe ezali. Puete tozala pene na bango. Puete to koka bongo kozana. Mboka ya bule tozaka na bolingo mibeko bisala.
yango wana nde tokozwa kobikisama kasi ezali ofele te esengeli na biso totosa esengeli na biso tokoka bongo kosala basacrifice nzembo oyo bandeko na biso ya jeneki bayembeli biso balobi zola kwa 56 na 56 biso tozalaki te kasi bolingo oyo ezalaki kati na ntango wana ebotaki mbuma ya malamu nga na kolobela Saint-Ouen 2005 Saint-Ouen esalami na bolingo ya tata Nzambe Yemei Papa Simon Kimbangu Kiangali bolingo na bambongo oyo Papa Simon Kimbangu apesaka biso na misala oyo Papa Simon Kimbangu apesaka biso toza na basalaire ya ba1000 ya ba2000 sacrifice nini osali po ete tokoka kozwa esika eloko ezozanga biso kaka soki totie bolingo totosi liloba na ye pamba te liloba na ye ezali mobeko Papa Fumambanza alobi dudula baya Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete ngai nalingi po ete naya kuna bozwa esika oyo okotia manso lokola sanke na kere totia bakarte bancaire na biso age po ete toluka esika tokomona oyo Nzambe akosalela biso dirija pesa biso banso ose suka ya bancaire biso ezala wana Ansose boyoka liloba ya Nzambe elaka oyo epesameli bino botambola na ndenge kokia kimondimi wana ndenge asepeli basose boyoka liloba ya Nzambe elaka oyo epesameli bino botambola na ndenge kokia kimondimi wana ndenge asepeli na bolingo Nzambe ayaki ose na bolingo tozwi mwana wa ye na bolingo tozwi elimo santu na bolingo tozwi lingomba liye na bolingo Nzambe ayaki ose na bolingo tozwi mwana wa ye na bolingo tozwi elimo santu na bolingo tozwi lingomba liye bandimi baye bokeba bobanga kosala mabe mibeko zomi ya pesa boyebi kozosa yango na bolingo Nzambe ayaki ose na bolingo tozwi mwana wa ye na bolingo tozwi elimo santu na bolingo tozwi lingomba liye na bolingo Nzambe ayaki ose na bolingo tozwi mwana wa ye na bolingo tozwi elimo santu na bolingo tozwi lingomba liye na bolingo Nzambe ayaki ose na bolingo tozwi mwana wa ye na bolingo tozwi elimo santu na bolingo tozwi lingomba liye bandimi baye bokeba bobanga kosala mabe mibeko zomi ya pesa boyebi kotosa yango na bolingo Nzambe ayaki ose na bolingo
papa Simon Kimbangu Kiangani azali kopesa biso. Totia bolingo kwete tozwela ye esika. Totia bolingo kwete tosala msala na ye pamba te bokonzi ya Nzambe ekomi pene. Tozali komona biso moko soki tomoni matiti ya koko seke zando ekomi pene. Soki totie bolingo mayemaso o tata Nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosenga biso tokosala yango na bolingo. Soki tosali yango nde Nzambe akopesa biso oyo ye abongiseli biso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Olaki milo tozali tozwaki à peu près 800 mais toti ata 1000 tozali totala bakuni oyo eza kozela biso tosalaki badémarche po tokota na contact na bavendeur na baproducteur na baoyo bazali mpe kofabrike bato. Alors tokotaki na bango na contact bapesaki biso baoffre. Tozali na offre misatu ya bato ya 23 mètres, 6 je crois, bato ya 32 mètres na bato ya 43 mètres. Bapesaki mpe baprix, topesaki mpe baexigence na biso. Donc babakisi nyonso mpe bapesaki biso baélément oyo ezali nécessaire parce que tosololaki na baexpert oyo mpe basi basali na basociété ya bateau de pêche. Bateau ekosala kaka lokola eloko ya pamba te parce que ezali d'abord na mai. Toti exemple mosusu ya avion eza mpe na mopepe. Voiture au moins tozotambola na yango ndenge totambolaka. C'est autre chose. Déjà voiture ezalaka na assurance. Donc il faut mpe bateau de pêche ezalaka mpe na assurance ezalaka. Il faut bato bazala formé pour que bazala capable ya komanie yango ya kosala na yango. Ezali na ba technique ebele technique ya sika bakopêcher kaka n'importe comment il faut ba radar ezalaka. Et il faut espace frigorifique ezala kuna na kati. Il faut ba moteur ezala moko te ezala tamisatu. Donc il faut ba élément nyonso wana ezala. Et en plus ezali maso ateke ebimi na tongo na poko ezongi. Ezali ebimi na tongo les moussous esali une semaine na kati ya mai. Les moussous esali un mois na kati ya mai. Il faut carburant parce que ba moteur il faut tambola. À peu près 10 tonnes de carburant, il faut que les nambo. Ceux qui to sangi signo soit na ba autorisation il y a droit maritime babilo konyo swana et même les biso no ya les moins cher na pour plus ou moins $1 million. Donc ce qui t'ont vu c'est comme $1 million, t'as divisé par 1000 papas, t'as vu chiffre, t'as lobby pour plus ou moins c'est-à-dire pour qu'ils soient supportables, na papa nyonso, t'as divisé par 10 mois, pour que tu quand même dans l'infinité, et puis ça qui biso chaque papa a 100 € par mois. Mais na 100 € wana to lobi pension ceux qui papa ye moko abandi misango et qu'on pèse. To lobi bien papa zali fondation nanda kwa zalaka ye moko te azana mama pe ba mama nde bazali ba ministre ya finance. Bango nde batalaka financement nyonso te anda. Et bana mpe bazalaka na ba exigence na bango. Donc il faut ba mama bazala impliqué directement ou indirectement. Et en plus de ça, total équipé to da bambuda la moniawa scénario pour akito kweni. Ce qui to saleli yango na calcul nege to sali to kozwa 1 million. Mais pour to zwa bateau to kozela 1 million et kokati. Ce qui to a déjà na moitié, eh bien to qui déjà signer contrat na batiango pour que to zwa maso na biso pe bokomona. To sala ki moi conférence, je crois il y a 2 semaines. To tia ki maquette moko ya bato kaka. OK.
faut bateau qui toujours le bateau. Conférence était Kimbangisme et développement intégral. On a abordé différents aspects à l'Ikambango pour que tout le monde a kezali kaka masouate, tout le monde a kezali kaka l'été, mais tout le monde a kezali